Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lelo à travers chaîne Nabiso ya télévision Vendredi Saint TV, to profiter na jour oyo le 10 Ramadan, to présenter ba condoléances Nabiso na ba musulman union sur le monde, pe na ba musulman union sur le monde, et plus particulièrement na ba musulman ya Congo Brazzaville na Congo Kinshasa au bazali koloba lokoto ya Lingala, pe to présenter ma condoléance na biso plus particulièrement et par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pe de susu na famille et santunaye pona liwa ya Khadija Kubura, mama ya bakroyant umul mu'minin. Khadija Kubura akufaki le 10 Ramadan. Na yango tuntolobela eloko moko ya motuya, eloko moko ya monene pe ya malamu oyo Khadija Kubura asalaki na kati ya Islam. Ezali ebele metolobela moko toyebi Islam na tangu ya prophète Muhammad, c'est-à-dire na tangu prophète Muhammad yemoko azalaki présent, Islam ezalaki na lolenge ya malamu, Islam ezalaki na tout droit. Pe na tangu moko boye, tangu prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atikaki mokili oya dunia, Islam ezwaki mwa kokoso, ezwaki ba kokoso bayike balenge babebisa Islam na lolenge prophète atikelaki yango te. Nde toyebi Imam Hussein alayhi salam atelemaki po azongisa Islam na droiture. Na sima ya Imam Hussein alayhi salam tozali na mwasi oyo tobengi Zainabul Kubra, tika kimia nzambe na ye atelemaki aussi pona kosala tablir ya Islam. Soki bo sali ba recherche malamu na kati ya chaîne na biso oyo, parmi ba vidéo auto publia tolobelaki ndenge Zainab asalaki tablir ya Islam. Pe tolobaki maruba moko laula Zainab baki ya Karbala fi Karbala. Soki Zainab te ndema ya Islam esuki kaka na Karbala. Mais pona Zainab, après tragédie à Karbala, Zainab nde apanzaki Islam. Imam Hussein azongisi Islam na droiture, Zainab Kubura apanzi Islam na monde entier, aebisi batu ma elekaki na tragédie ya Karbala na monde entier. Wana pona kobongisa Islam. Tango yango ebebaki. Mais ndenge nini Islam ekomelaki biso? Islam ekomelaki biso na nzela ya biloko misato. Ya liboso, Islam ekomelaki biso pona révélation ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nde yango tozwaki Islam pona révélation ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya mibale pona fortune, pona bozwi ya Khadija Kubura. Fortune ya Khadija Kubura esalaki rôle muna kata Islam. Na yango to kanisa ina mokolo oya lelo ya le 10 Ramadan, to pesa ba condoléances na famille ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tangu babalanaki na prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ayebisaki prophète Muhammad, ndaku oyo ya ngai ezali ndaku na yo. Fortune na ngai ekomi na responsabilité na yo, ekomi ya yo. Pe ngai nakomi mwasi na yo. Nde prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asali tablir na mbongo ya Khadija Kubura. Mes condoléances na ba mama ya monde, pe na mama prédicatrice ya monde. Ba mama bazo ko mériter ba respect pour ba jouer rôle moni na kata Islam. Fortune ya Khadija Kubura epandi esali musala moni na kata Islam. Laula Zainab baki ya Karbala fi Karbala, Zainab asali tablir mwana mwasi.
Fatima Zahra abotele biso 12 imam pelo tozali imam zaman anjala ta'ala farajahu 14 ya Khadija Kubra esali musala ya munene nakata Islam esali tablir ebele nakata Islam. Donc maman bazali ko mériter respect pour bazali ko jouer rôle munene nakata Islam. Parmi maya malamu nakata Islam ezali pe ko sala tablir. Alors tablir ya malamu esalamaki pe aussi na mbongo ya Khadija Kubra mama ya bakroyant. Ndeye akufaki na mois oyo tozali ya Ramadan ezalaki le 10 Ramadan. Na ndenge ya mokuse oyo esengelaki toloba mwa mokie pona liwa ya Khadija Kubra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.